Mbote batata bamama bandeko bana mama Congo Zaire. Good evening, ladies and gentlemen of YouTube, Facebook, Meta. Now it is X, which used to be Twitter. This is Professor Yalengi coming to you from New York City. Just trying to do a little show, a small show, a short one for the Congolese people. But before I do that, I always try to share with you what the evidence that is out there so that you know that it is truly despicable what is happening to the Congolese people in the Congo. So the best evidence I can give you right now is the last book by Judy Rever, the price of blood, in praise of blood. In praise of blood. Judy Rever is a Canadian. If you read that book, In Praise of Blood, you will understand not only what went on in Rwanda during what is so-called genocide in Rwanda and what is happening now in the Congo. So please read the book, In Praise of Blood, so that you will know what is going on in, especially in the Great Lakes region of Africa, particularly in the DRC, the Democratic Republic of Congo. Thank you so very much. So now I'm going to do the show that we do in Lingala with the Congolese people. Mbote batata ba mama bandeko, Professeur Yalengi, mikolo mingi, tosololite. Bon, santé, nzambe, aza kopesa biso mwa santé, eza kozonga muke. Donc, toza kosambela ke, bientôt, tokoma 100% rétabli, po ete tokoka kozongela kobundela mboka na biso na bokasi nyonso. Donc, yangwana, na ye lisusu mwena sala mwa eloko moko ya muke, po naza kolanda makambo ozeleka na Congo batata ba mama bandeko, naza komona ke biso ba Congolais tozali na perdition. Tozali na perdition, donc tozali na kobunga. Or que biso tozali ba victime oyo ya eloko oyo salama nanu te. Banda tango ya Roi Léopold II. Salama te na Première Guerre mondiale, na Deuxième Guerre mondiale, na baguerre nyonso eleka. Mais liboso to continuer, tokosala ndenge tosalaka liboso na kotia nano, je crois liboso na lobela kaka ndenge introduction tosalaka. Ngai na ye liboso na bino batata mama bandeko, ndenge boyeba oyo bolandaka nga, na betaka tolo ke na yaka liboso na bino na kombo ya Yesu Masiya, oyo aza nzambe na ngai, oyo azali ndeko na ngai ya motu mwindo, oyo azali mobateli ngai, ye mutabundelaka ngai tumba soki nazali koya liboso na bino eza pona ngolu na ye ya Yesu Masiya. Voilà. Donc, et puis tolobaka ke Congolais to Congolaise, Zaïrois to Zaïroise, nyonso oyo alingi mboka ya Congo, alingi eloko mususu koleka mboka ya Congo. Oyo alingi famille na ye, tribu na ye, para na ye, province na ye, ndinga na ye, eloko nyonso na mokili koleka mama Congo Zaire, ozali komerite mama Congo Zaire te batata ba mama bane. Eloko oyo eza lokola principe na biso tosalelaka yango wana. Kasi liboso tokota na emission na biso na kotia bino nzembo ya ndeko na biso, bolanda yango komsa bongo tosola na si. Ekoluka barebele bazokata batumi toujours nuit bozokoka te. Gouvernement de merde, très nul. C'est moi, Moïse Nzanzu Makasi. Peuple congolais, soyons unis. Ennemi aza na porte na biso, encore azali na mawate.
soki tomi bateli te o gouvernement kosunga biso te o bazoki pe mawa na biso te o tokoma na Beni ADF nalu bazoboma bato neti basoso eske gouvernement bozangi force ya kobundisa bango tokoma na Bunia bakodeko bazokatakata ba toujours et nuit eske général Luboyo ozomona te o La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakaloku mutango population zombo mamana misona bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Ongande général Kostandima, ongande major Kabila. Na kuzanga soni bozo tourne na bakartie basoda batondeli bino nzoto mobimba. Mais peuple bazo kufa, population bazo kufa jour et nuit. Bozo zanga kosunga bango, orke bango nde baleisaka bino. Mbongo na biso nde futaka bino. Mais bozo kipe biso te o, tozo kufa neti basoso. Bozo mi benga les gardes civils. Nous sommes des gens fatigués. Quelle sorte de gouvernement qui se quede? Voilà, yosa présidente, yosa papier vide. La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakaloku mutango population zombo mamana misona bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Au moins ata olo Mobutu tunajua lulikuwaka lo dictateur mais tulikuwaka na amani uliko ichi chi president chivoyu chinavala maveste kila siku china voyage kuomba ba misaada or que Congo c'était pays riche tuko na kufa sawa manyama. Eske munakosa nguvu ya kumaliza marebelio ama muko na nyie mkopo? La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakaloku mutango population zombo mamana misona bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Petit frère propre éloge Mobangé. Bazolo ba tous les jours que nous avons la démocratie. Mais eza synonyme ya démo assis. Ma fille est divine Makassi. Je sais qu'ils ne me laisseront pas en paix. État de siège, état de piège, état de choc. Ça c'est pas un combat de couleurs, mais de douleurs. Merci batata bandeko. Bouti kolanda wana pas de président ndeko na biso Moïse Nzanzu Makassi. Ye mutu ibeti nzembo wana. Alors natala ba commentaire. Ok, voilà. Bon, alors tozonge l'émission na biso papa batata ba mama bandeko bandeko na ngai boza kolanda ngai nga professeur ya lengi naza koya lisusu a partir ya New York City. Na bandaki koloba ke mboka na biso situation eza na mboka ya Congo ezali situation ya pasi, ezali situation ya mawa, ezali situation oyo ezali normal te. Ezali situation oyo esalama te na mokili oyo banda Nzambe asala yango. Soko ozongi ntango ya Léopold II, peut-être pour Léopold II na babelisi na bato na ye babomaka 15 millions ya bakongolais
na tango ya caoutchouc, na tango ya richesse ya caoutchouc. Lero wana richesse mosusu eyebanaka te na Congo, bayebaka nanu te. Richesse ezalaka caoutchouc, ezalaka lokola or, ezalaka lokola diamant. Mais ti lelo oyo mboka ya Congo toza kovivre holocauste. Holocauste batata bamama bandeko. Holocauste. Tolobelaki awa livre ya Charles Onana, Holocauste au Congo. Bon, donc tokosala peut-être ba mission mosusu tosala ba émission mosusu awa na anglais pona ba américain bayeba yango, bato balobaka anglais bayeba yango. Mais mboka na biso za ko vivre holocauste. Biso ba congolais bana ya mboka Congo basi mibali tozali toujours na yebisa bino, tozali toujours na kidiba. Yango titre totie lelo tolobi ke esengeli tomeka kosalela raisonnement oyo babengaka déductif na science. Peut-être soki to raisonner ndenge ba scientifique ba raisonnaka, toko comprendre kidiba na biso za ya ndenge nini. Toloba nini pona likambo ya mboka. Raisonnement déductif batata bamama bandeko, ezali raisonnement biso bato tosala science tosalelaka yango. Ezali raisonnement so tolobi raisonnement donc kokanisa, ko réfléchir, obandana eloko oyo yo yebi, oyo bino nyonso boyebi keza ndenge wana. Sima yo opposé omituni olongotuna, donc yo siko oluki o raisonner sur base ya eloko oyo yebi, sika oyo pona yo o constater to o vérifier que eloko oyo yo olobi na oyo o réfléchisaki epesi yo vérité auto conclusion oyo ezali ndenge wana. Napesa bino exemple. Na Congo, mibali na basi bazali kuna. Prof Yalengi azali congolais. Donc, tu conclure que azali ou bien aza mobali ou bien azali mwasi. Parce que na Congo tolobi ke mibali na basi baza kuna. Professeur Yalengi aza mobali. Auta na Congo, donc aza congolais. Alors, pona mboka na biso situation lelo. Soki tolobi napesa bino ba exemple mibale ya raisonnement déductif na oyo tolingi poto comprendre makambo mboka na biso. Ya liboso yango. RDC ezali sous occupation rwandaise Tutsi qui contrôle la RDC. RDC ezali sous occupation ya ba Rwandais Tutsi o baza ko contrôler yango. Wana ezali vérité. Donc to poser yango lokola élément oyo tobaka, élément direct, élément oyo to yebi biso nyonso. Soki to comprendre que RDC eza sous occupation rwandaise, oyo bazali ko contrôler yango, pe bazali ko commander yango. Deuxième point, tout ça la lokola construction. Félix Tshilombo azali Rwandais Tutsi te. Nazongeli. RDC ezali sous occupation rwandaise Tutsi bazali ko contrôler yango.
Deuxième point, raisonnement. Félix Tshilombo azali Rwandais tuti te. Donc, lokola Félix Tshilombo azali Rwandais tuti te, donc Félix Tshilombo azali ko contrôler RDCT. Raisonnement déductif. To déduire. Donc, to sali conclusion à partir de vérité au toyebi que RDC ezali sous contrôle ya ba Rwandais tuti o bazali ko contrôler yango sous occupation. Ya ba Rwandais tuti ba occupé yango mobimba nango pe bazali ko contrôler yango. Na partie ya vérité wana bo to positionner to positer que Félix Tshilombo azali Rwandais tuti te. Donc to koki ko conclure que Félix Tshilombo azali ko contrôler RDCT. Wana premier raisonnement déductif na Pespino. Toke na yami bale. Les Rwandais Tutsi contrôlent tout en RDC. Ba Rwandais Tutsi baza ko contrôler nyonso na RDC. Constatation. Les Baluba ne sont pas des Rwandais Tutsi. Les Baluba ne sont pas des Rwandais Tutsi. Donc, nous pouvons conclure que les Baluba ne contrôlent pas la RDC. Les Rwandais Tutsi contrôlent tout en RDC. Nyonso na RDC ba Rwandais Tutsi bazo contrôler yango. Baluba bazali ba Rwandais Tutsi te. Donc, Baluba bazali ko contrôler eloko moko te na RDC. Tout développer en mouke. Mboka ya Congo eza tolobaka tango nyonso biso tout toza koloba ezali mboka eza sous occupation rwandaise. Soki mboka eza sous occupation rwandaise, Félix a Rwandais Tutsi te. Donc Félix a contrôlé eloko moko te na RDC. Mais biso ba Congolais lelo oyo toza kotelemela Félix, toza kofinga Félix, toza condamner Félix, toza critiquer ye, kofinga ye, alors que biso moko ba Congolais tozoloba ke mboka ya Congo eza sous occupation rwandaise. Elingi koloba nini batata ba mama ndeko? Elingi koloba ke biso ba Congolais tozali ko critiquer to condamner mutu oyo azo contrôler mboka te. Ce n'est pas Félix qui occupe la RDC. Ce n'est pas les Baluba qui occupent la RDC. Banana Est, Tina Ouest, Olekina Kinshasa, partout. Batu baza ko contrôler RDC, batu bo occuper RDC, eza ba Rwandais Tutsi. Donc, soki biso, toza ko tia miso bebele na Félix, bebele na Baluba. Tozali, ndenge ba Americain balobaka, we are barking on the wrong tree. Soki par exemple, makako aza na nzete oyo à gauche, mbwa ake na nzete oyo aza na droite, aza kosala kuna wo comme si makako aza kuna, donc bakoloba mbwa aza koganga na nzete oyo eza yango te. Ndenge biso ba Congolais toza kosala. Est-ce que toza na ba preuve te ke ba Rwandais Tutsi bazo contrôler Congo? Oyo tozoloba mikolo nyonso, oyo tozoloba ntango nyonso.
makambo nyonso ezoleka na Congo batata bamama bandeko ezali kosalema sous la direction, donc bato baza kodirige yango, bato baza kosala yango, bato baza kokontrole yango ezali barwandais tuchi. Premièrement, Hippolyte Kanambe oyo bino boyebi Hippolyte Kanambe boyebi Hippolyte Kanambe ye wana azali na kingakati mabele ya Congo ekoma ya ye, donc akoma na oyo balobaka babengaka yango domaine, akoma na domaine ya na ye na bato na ye ya mosala barwandais tuchi na bangombe basala aéroport na ye kuna avandi kimia. Hippolyte Kanambe, bon, on ne parle plus de Hippolyte Kanambe. Donc ekoma sikoyo kaka Félix bato mosusu kutu bakoma kokumisa Hippolyte Kanambe ke ntango na ye tozalaki bien, alors que bozo comprendre te ke bozali sous l'emprise ya science ya barwandais tuchi. Science na bango ekangi congolais nyonso, science na bango ekangi miso ba congolais nyonso, science ya batuchi ebaloli bilongo ya ba congolais botala ba rwandais te botala Félix, pendant que ba rwandais baza kokipe mboka bino botala Félix, botala baluba, alors que baluba bazali l'une de 450 tribus ya mboka ya RDC, c'est-à-dire baza même majorité te, c'est une tribu oyo ezali parce que na mboka Congo majorité baza te, minorité baza te, c'est une petite tribu qui est utilisée par les Rwandais tuchi oyo bazo ko contrôler baza ko occuper RDC. We are barking on the wrong tree. Toza kotia makelele na nzeto eza yango te, nzete eza makaku batuchi eza mosusu, biso toza koganga na nzete oyo ezali Félix oyo ezali ye te moto aza ko occuper Congo, ye te moto aza ko contrôler Congo. Boza koyoka Hippolyte Kanambe ye wana oyo bakongolais bakoma siko kutu babengaka Hippolyte Kanambe lisusu te, bakoma kaka Joseph Kabila bato tu, même oyo bayebaka ye babundaka contre ye ntango azaka tuchi, ntango ayaka na Congo, ntango abomaka Hippolyte Kanambe, ntango abomaki Laurent Désiré Kabila, abomi patriote belé ntango kimokonzi na ye, na boyo babanda kosalela ye, na boyo balakisaki ye français, na oyo balakisaki ye kolata cravate, na oyo bazaki kotangisa ye, nyonso aboma bango. Lelo oyo bakomi kobenga ye Joseph Kabila, bakomi kokumisa ye, bakomi koloba ye kuta azalaka mieux que Félix Tshilombo. Batata bamama bandeko, we are barking on the wrong tree. Batuti bazana nzete mususu biso tozo kotala nzete mususu. Ça c'est la science ya ba Rwandais tuti otobengaka babengaka ubwenge. Bango baza kolakisa bino Félix, bango bazo contrôler Congo. Bango bazo lakisa bino Félix na baluba, bango bazo ko continuer ko boma peuple congolais partout. Ozala muluba, ozala n'importe quelle école, ozala muswahili, ozala mukongo, ozala mungala, batuchi baza ko continuer ko boma. Bino baza ko lakisa bino Félix, baza lakisa bino baluba, batata bamama bandeko. Oyo Hippolyte Kanambe oyo, lelo bakomisa elokola kaza vraiment un Kabila. Hein? Bakoma kobenga ye Joseph Kabila. Est-ce que mboka ya Congo toza na bato baza na consistance te, toza na bato baza ko réfléchir te,
yango wana napesi bino réflexion, raisonnement na une approche déductive, un raisonnement déductif. Hein? Mboka ya Congo eza sous occupation rwandaise, bango baza kocontrôle. Félix Tshilombo aza rwandais tuti te, batata bamama bandeko. Donc Félix Tshilombo aza kocontrôle na Congo te. Bapreuve eza ebele. Bapreuve eza ebele. Kobanda Hippolyte Kanambe aponaka Félix pa bapesa ye batia na position wana po aza lokola couverture ya barwandais tuti pendant que bango bazosala mabe. Eloko batuti bapesa Félix balobi bon yo liaka bamiete oyo eza kokota na banke na Congo, liaka bamiete oyo bino yo no bandeko na bino baluba bozosala partout, bosala ba mwa badile na bino na batalibana na bato ya kati, me bokipe makambo ya Congo te. Bokipe makambo ya Congo te, yo Félix na baluba bokipe makambo ya Congo te. Yango wana boza koyoka baluba bazolobela kaka kimokonzi na biso, pouvoir na biso, pendant qu'ils n'ont pas de pouvoir. Baluba baza ko déclarer kimokonzi na biso, pouvoir na biso, pendant que baza na pouvoir te. Hein? Kobana na Félix Tshilombo na soi-disant présidence epai azali 2019-2020 Barwandais 2020, je crois 2021 Barwandais tuti babuma presque 100 batu ya famille directe ya Félix, bandeko na ye direct ya baluba babomi bango na présidence kuna balandani lokola basoso soso ya chaque semaine, soso moko akufi chaque semaine babomi soso. Bandeko ya Félix bakufa, batuti baboma bango. Ti lelo Félix asala ta enquête moko te. Pour vous dire, Félix Tshilombo aza na pouvoir te. Muta o contrôler Congo za ba Rwandais tuti. Soki Félix Tshilombo azalaka na pouvoir, ye muta aza ko contrôler Congo. Mbelelo oyo Hippolyte Kanambe akangama po asamba ba crime nyonso asala. Mbelelo oyo Baruberwa na Banyarugabo oyo batondi epai ya mwasi na ye oyo aza pe rwandaise tuchi Nyakeru. Me bango nyonso bakangama batata bamama bandeko soki Félix Tshilombo azaka na pouvoir. Soki baluba bazaka na pouvoir. Me baluka bayeba nani aboma bandeko ya Etienne Tshisekedi nyonso bazaki kosala na présidence o bakufaka 100. Na mbula moko presque 100 et quelques bakufa. Na ba petio mususu bazalaki akomi kobeta tolo alobi bokomona bako banda ko nager bokomona lobi ayepe akufi. Donc, ezali pona koyebisa bino bandeko ke Félix aza na pouvoir te. Toza kotala esika ya mabe. Mboka ya Congo eza sous occupation rwandaise. Génocide na Congo ezali ko continuer ti lelo. Ezala na est, ezala na ouest, ezala na sud, ezala na nord. Batuti bazoboma comme ils veulent. Félix alobaka eloko te, asalaka eloko te, parce que Félix aza na pouvoir te. Mwa ba miete oyo Félix azali ko kamata, azali ko yiba, azali ko partager na bandeko na ye. Azali ko kamata baluba, azali ko kamata bandeko na ye, azali ko tia bango à gauche à droite. Na kosala mo émission moko mikolo ezo yawa pona kolakisa bino bozoba ya baluba nyonso batete na bisika nyonso pona soi-disant bango pe baliaka ba miette wana. Mais biso ba Congolais
soki tolingi tolibere mboka ezali Félix te soki lelo batuchi bokangi Kanambe bokangi Banyarugabo Baruberwa bango tu bokangi batuchi nyonso baza kuna bosambisi bango botia bango na boloko oyo il faut ko exécuter bango bo exécuter bango Félix akotelema te parce que Félix aza na pouvoir te batata ba mama bande Félix aza na pouvoir te soki Félix azaka na pouvoir soki baluba bazaka na pouvoir mais batie congolais azala premier ministre nani aza premier ministre na Congo Michel Sama Lukonde soki baluba bazaka na pouvoir mais premier ministre azali congolais to muluba mais poste wana batuchi balobi ya koyi ko toucher yango te Félix a touché yango te batata ba mandeko Félix s'en fout ya biso nyonso ba congolais Félix s'en fout que biso ba congolais toloba te tozala te biso ba congolais Félix Tshilombo s'en fout de nous. Il s'en fout des Congolais. Il s'en fout de loko biso ba Congolais tokoki koloba toko sala. Il s'en fout. Félix s'en fout. Batata mamandeko. Ezala bato baza kokufa. Baza ba Congolais. Ezala bandeko na ye moko baluba o ba Rwandais basilisa na koboma. Félix aza kuna te. So Félix, d'abord, laisse-moi vous révéler un secret. Obino boyebite. Tous ces baluba que vous voyez dans ma position, nyonso bozoyo kawana. Tous ces baluba qui sont mis à gauche, à droite. Ezali Félix te mutaza kotia bango. Ezali Félix te mutaza bango. Ezali ba Rwandais tuchi bureau oya ba Rwandais tuchi batonda pa ya Nyakeru kuna na présidence ba Nyarugabo ba Ruberwa bango tu na Hippolyte Kanambe bango nde bazali ko tia ba nomination ya baluba wana. Ils reprennent même des femmes au ba yebi même ko prononcer mo ngo kutazaki na oyebisa bino ngomba lezoya. Bayebi même koloba ata mwa kotanga ata français te batata ba mandeko batia bango ba gouverneur bakotia bango ba ministre bakotia bango ba position nyonso ya ba Rwandais tuchi bato baza kosala yango. Voilà les secrets. Ezali Félix te. Félix n'a pas la capacité intellectuelle, mentale ya kovanda asala liste asala apesa asala ba nomination nommé bato ayeba mutu nini azana place nini. Félix n'a pas ce cerveau là. Wana secret na yebisi bino. Félix n'a pas ce cerveau là. C'est Nyakeru, Ruberwa, Nyarugabo, Hippolyte Kanambe bangonde baza ko sala makambo wana nyonso ba nomination wana. Pourquoi? Pour être bino ba Congolais, botala Félix na baluba, mais botala te dégâts bango bazo sala na mboka na bino. Botala te o bato baza ko boma chaque jour. Botala te mabele na bino baza ko kamata chaque jour. Botala te holocauste oyo eza ko sila te na Congo. Botala te mabele ya Congo eza ko kende. Bino botala Félix. Donc, voilà. À partir du raisonnement déductif, je crois pour comprendre que Soki, mboka ya Congo, eza sous occupation rwandaise, tuchi bazo contrôler mboka ya Congo, ba Rwandais tuchi. Et que Félix Tshilombo baza Rwandais tuchi te,
Donc Félix Tshilombo aza kocontrôle Congo te. Bapreuve yango wana eza ebele. Félix aza wana te mpona défendre le Congo. Félix aza wana te po asilisa liwa ya bakongolais holocauste na Congo asilisa ngo aza kuna te. Félix bato bazokufa na est même na Congo na Kinshasa wana baza kokidnape bato bazobomba bango. Félix ne va rien faire. Ayebi ke batikela ye ayibaka mwa mbongo biloko azosala ayibaka mwa mbongo balubo mpe batete na baplace bayibaka mwa mbongo babelelaka kimokonzi na bango pouvoir na bango oyo baza nango te oyo ezali na maboko ya barwandais Tutsi. Ce garçon Michel Sama Lukonde aza rwandais Tutsi natiela bino biloko oyo. Preuve oyo botala yango ezali preuve tango azalaka na Canada avant Hippolyte Kanambe azwa ye akende kotia ye na Jekamine. Azalaka na Canada azaka l'un des leaders ya Rwandan Community Abroad, la communauté rwandaise à l'étranger. Abanda kosala ba présentation lokoyo yasalaka le 16 septembre 2017 sur ce qu'on appelle Ubuntu. Donc, philosophie Ubuntu. C'est un Rwandais Tutsi. Sama Lukonde, premier ministre Sama Lukonde. Mais, tata ba mama ndeko. Eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Eza mawa mingi batata ba mama ndeko. Ozali mawa trop. Mawa trop. Mawa trop. Mawa mingi. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Félix na baluba bazana pouvoir te. Bien bato bazo belelaka élection. Félix eto azo kene élection alingi ayiba na élection. Batata mama ndeko. Soki Batutsi balobi Félix akozala président te, akozala président te. Soki Batutsi balobi ke Tutsi nde akokoma président, Tutsi nde akokoma président. Pour Congo ezali sous occupation rwandaise Tutsi. La RDC est sous occupation rwandaise Tutsi. Bokende à gauche, bokende à droite. Eloko moko te kosalema na Congo. O ba Rwandais Tutsi bati accord te. Eloko moko te koleka na Congo ba Rwandais Tutsi bati accord te. Soki biso ba Congolais tolingi tosala eloko ndenge Charles Onana lobaki a défier ba Congolais. Abisoki botelemi te mboka wana bino peuple congolais bokosila lokola ba peuple musu basila na mboka na bango. Ndenge ba Tutsi basala na Rwanda ba utu mwa batikala muke wana batikala sous domination ba Tutsi. Charles Onana lobi soki biso ba Congolais totelemi te contre les Rwandais Tutsi. Ce n'est pas Félix. L'occupation et le génocide, l'Holocauste au Congo, ce sont les Rwandais Tutsi Batuaza Kosala Yango. Ce n'est pas le Félix. Félix, c'est un bon à rien. Félix, c'est un idiot. Félix, c'est un jouisseur. Félix, c'est un zoba. Azana Mayelete, il ne peut pas réfléchir. Il n'a pas cette capacité-là. Félix n'a pas cette capacité-là. Notre ennemi, ce sont les Rwandais Tutsi qui contrôlent toute la RDC, qui occupent toute la RDC et contrôlent tout, y inclut Félix. À travers sa femme rwandaise Tutsi Nyakeru. Donc, biso ba Congolais totelema.
toyeba ennemi na biso aza nani. Okoki koloba te ke Congo est sous occupation rwandaise Tutsi, et puis bon, on doit condamner Félix. Félix n'a pas un Rwandais Tutsi. Il ne contrôle pas le Congo. Il s'amuse avec les miettes qu'il vole. Il n'a pas un mot à dire sur ce qui doit se passer au Congo. C'est pour cela qu'il ne condamne jamais les tueries au Congo. Hein? Les tueries qui se font partout au Congo. Félix est condamné à Yangote. Félix n'en parle pas. C'est un jouisseur. Il aime voyager à Sakana Mbongo. Il se croit qu'il me konzeza ya bango. Ya alinga vanda wana seko na seko ali ya Kambongo. Mais le Rwandais tout tu penses que tango ya ye Félix sowe koki balongoliye. Quitte à nous les Congolais, toyeba que ce Félix azana pouvoir teke tota là-bas ndenge ni toko sukisa ba Rwandais tuchi. Ndenge nini toko délivrer Congo, to poto la Congo na maboka ba Rwandais tuchi o ba occuper biso. O ba commettre holocauste sur biso ba Congolais. Et comme peut-être 15 millions, peut-être les kindenge to baboma ke biso na roi Léopold II. Bon, batara mama ndeko na sukisi wana na sengi na bino bo réfléchir. Parce que mboka ya Congo ezali ngana bino nde sengeli to bunda. Na bana ko loba tango nyonso abana ko ya maladi ke toza ko bunda, toza ko sambela. Toza ko sambela, toza ko bunda. Parce que mboka ya Congo eza mboka ya bilaka. Kasi biso wa kolomboka oyo bapesa biso mboka wana. Soki toza kopesa ngo valeur te. Soki tozali ko défendre yango te. Soki tozali kotelema ya yango te. Soki toza kosala mayele te to comprendre ba enjeu eza na Congo. Ezali ba enjeu nini? Est-ce que ezali ya Félix na baluba ou bien ezali ba Rwandais nde baza ko occuper biso bango nde ba ennemi na biso? Soki to comprendre te. Totanga mukanda ya Charles Onana, Holocauste au Congo. Boyoka ba commentaire na ye. Oya za koloba kutu na kanda. Ale bino ba Congolais so bote limite mboka bokozanga mboka. Les Tutsis travaillent dans le noir. Les Tutsis travaillent dans Kuku. Les Tutsis bamila kisakate. Bazako boma bino, bazako mila kisate, babomi bino ka bozomona bibembe na tongo. Bazaka balobate kutomoni to bomi bino, balobakate batusi balobakate. Il faut comprendre la nature d'un virus. Bah Congolais, nous devons comprendre la nature d'un virus. Virus ya sida, virus ya Covid. Virus nyonso oye bomaka. Okoyoka makelele te. Virus ça makelele te. Bokomona kaka befe. Yana yebisaka bino de première émission to sakana na Keruni Mayuzo na New York na lobaki na bipa ba tuchi baza ba virus. Les tuchi ce sont des virus. Parce que babomaka balobaka te. Ata babomi bandeko na bango batuchi balobaka te. Ata babomi ba uto baza bandeko na bango ba Rwandais babomaka te. Baboma biso ba Congolais nombre comme il y a 15 millions batuchi balobaka te. Nous Congolais devons comprendre cela. Au lieu de perdre notre temps à critiquer le garçon Félix Tshilombo, Oyo, Azali, Kutuna,
na capacité ata ya réfléchir te. Botala batuchi oyo baza kosilisa biso. Batuchi baza virus na loba yango. Oyebi bamibengaka banani. Batuchi bazalaki komibenga inyenzi inkotani. Inyenzi inkotani. Baguerrier oyo baza bampese. Pona ni baza bamibenga baguerrier bampese. Po bampese babimaka na butu. Botala na bandako na bino. Na moyo komona mpese te. Bampese babimaka na butu. Yango wana batuchi bamipesa kombo wana. Po babomaka na butu. Basalaka makambo nyonso na nkuku. Baza kosisa bino na butu. Bobima na tongo boye bibembe tondi. Na butu bakoya koboma bino. Na moyo aza innocent. Omoni ye aza koseka na yo. Na butu abomi yo. Donc batata bamama bandeko esengeli biso bakongolais to comprendre. Lelo nasaleli raisonnement déductif oyo basalelaka na science po bo comprendre que banguna ya Congo ezali batuchi. Ezali Félix na Baluba te. Batuchi nde baoccupe Congo. Puisque les Rwandais Tutsi occupent la RDC et contrôlent la RDC, et que Félix n'est pas un Tutsi, donc Félix ne contrôle pas la RDC. Bino tout bato bozo ko telemelaka Félix, vous pouvez me donner de plusieurs preuves que Félix ne contrôle pas la RDC. Voyez bien ngo. Ce tribalisme que vous accusez Félix na Baluba, ce n'est pas Félix. Ce sont les Rwandais Tutsi. Baza kosala biloko wana pona biso ba Congolais. Totala ba Tutsi te totala Félix na Baluba. Batata ba mama bandeko. Tous ces Baluba ou ba pesi bango ba position baza ko ilia bambongo baza ko iba bambongo pareti bazo botra mapangwa batu. Tout ça ce sont des miettes. Na mboka ya Congo, le Congo est un pays riche. Ndenge Moïse Nzanzu Makasi ayembi na nzembo na ye ya pas de président. Congo est un pays riche. Baluba na Félix bazo iba ba miette. Malgré que bazo iba ba millions, bazo iba ba miette. Les Tutsi contrôle aujourd'hui des milliards de dollars mbongo ya Congo. Des milliards de dollars mbongo ya Congo. Félix et les Baluba ne volent que des miettes. Et ce sont les Rwandais Tutsi baza kotia Baluba wana partout. Otanga te, otanga toza mayele toza qualifié te. Allez bateyo, bapesi au poste. Bateyo bapesi au poste parce que Congo est koufa. En tant que structure, Ekoufa. En tant que pays, Ekoufa. Batuchi va contrôler Congo. Voilà. Donc, sur le bisonio son moque Koufi, il n'y a rien qui marche. La structure, nous sommes salaté. Batuchi va contrôler la richesse à Congo. Bazo ba milliards à Congo. Ils sont contents, c'est tout ce qu'ils cherchent. Balingi ba continuer ko contrôler RDC. Léon Nazo Sabino Oyo. Il y a des Rwandais Tutsi bano bakotaka awa na États-Unis na 2001. Basisi ba classe sikoyo baza kozonga na Congo kuna bakotia bango na ba poste pona ko contrôler ba structure nyonso ya Congo. Biso ba Congolais bana na biso na Congo kuna baza ko komisa bango bazoba ba bomi système d'éducation. Ba bomi système ba formation nyonso ba détruire yango parce que biso ba Congolais tozana kidiba tokota toza kopema toza ko vivre na kati ya ubwenge. La science des Rwandais Tutsi c'est le bwenge. Encore une fois, les Rwandais Tutsi contrôlent la RDC.
baluba bazali ba Rwandais tout te. Donc scientifiquement toki ko conclure que baluba bazali ko contrôler eloko moko te na RDC. Je vous l'assure et je vous le dis, scientifiquement parlant, c'est comme ça. Donc batata bandeko, merci mingi ndeko Pierre Kangana bandeko nyonso bolandi ngai bo partager yango émission oyo ngai pe na ko partager yango na mikolo zoya lokola santé bandi kozonga na nguya ya Yesu nde toko continuer na kobanda kozonga kosala bémission mwa mingi nde tobanda kosala liboso. Mboka ya Congo eza mboka bilaka biso ba Congolais soki tozali bana bilaka totelema tobundela mboka tobima na science ya ba Rwandais tuchi ya ubwenge tobima na science ya ba Rwandais tuchi oyo baza kolakisa biso Félix na baluba po biso totala bango te alors que bango nde baza ko occuper Congo baza ko occuper RDC baza ko contrôler nyonso. OK, Nzambe azala na bino azala na biso toza ko bunda toza ko sambela toza ko bunda po Nzambe azali. Dieu existe, il est vivant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné ce pays la RDC. Ye azala na bino pe tokutani na mbala ya sima na kombo ya Yesu Masiya mokonzi na nga pe Nzambe na nga. Amen.